misala ba telefone oyo ebandaki na 1987 wana ba telefone ekomi ko bima moke moke pe misala wana bana ebele bakomo ya bakomo bima awa ti bayebani ti lelo tozokoba ba client de mutu pasi mususu akoya atikeli eloko akena ye ona keko zwa mbongo na zoya omona lemsu 2 mois akoya boye pe obosani ye ekommunauté moi batirema natikaki telefone te nazoya bayo te ba explication ti oyo comprendre bon awa tozali na wenze tobongisaka ba telefone ka nyonso marque nyonso ya telefone problème nyonso ya telefone soki oye nango tokobungisa lokola ndeko azamo na classe azokinde classe aye telefone connecteur esala te epela te yango na tie connecteur na omekile esala bon ba telefone euta libanda mboka meza ba telefone mususu yaka pe ba pièce nango eza te wana so pièce eza te evanda soki ebebi evandi na ndako mais tobongisa telefone eko panzana eye tozongisa yango vraimen ezongi mobimba lokwa ya sika mwa eloko ndenge asali ndenge azokanga bomoi ndenge azotya display wana mpe ekopela mpe malamu ekopela nga na ozelaka asisa telefone mpe eyaka kaka teke mobimba telefone eyaka mpe lokwa moto eyaka ndambu bakangi balambi batieli bino na carton ekoti na bamaison na bino wana ntango oyeba mpe bayebisi $100 obimisi mbongo opesi me telefone eyaka kaka boye ndambu kaka boye apres bosangisi bolambi etelemi komi telefone namoni congolais aza penza moyibi akoyiba mondele ye asali telefone te mais ye mo aza kolandela lokola be mondele miyibi bayiba baproduit na biso aboni bakomosala bacoltan bakomosala yango batelefone bango nde bamiyibi ya liboso te à part ça tozali na badifficulté tomona mpe ata motu moko te ata honorable moko te ata député moko te même kutu gouvernement asondaka na biso te mais tozali ma bagénie congolais mpe bisika basala biloko tozala te tozala bamisusu batangi te to biso moko bametre na bango tolakisi bango bakomi mpe bametre lisusu bango mpe kobokola mpe pasi na bango ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoyi eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika essentiel tokomi mingi ya koloba eza te mingi ya koloba eza te matoyi eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika matono mingi bana membre bandeko balandi ya biso podcast télévision na banze tozana bino ensemble nga bino chef Nzamba Nzamba na pesi ete ba meilleur vin na bino nyonso to boali kolanda ngai partout monde entier bisika ezwami bino nga bino chef Nzamba Nzamba balobi ete masolo pe mosala tozali be ko continuer toujours bandeko tozana bino na kati ya biso podcast télévision na bosete na pesi ba abonné nyonso tout ya podcast télévision et puis balandi tout bazali kolanda biso na partout monde entier baza kolanda na canal partout na pesi bino penza mbote mingi tozana bino longo tozana bino ensemble na bosente bandeko lelo to ali penza mimi kolobela makambo etali masolo etali chombo bomonde te lokola mondele asali biso be lokola asali biso be téléphone
téléphone ezwaka penza mwa bakoko so mingi peut-être okokomona display ezali ya kobeba okokomona kotouche bo ezali kosimba te lelo toza na wenze processement bomoni maison communale ya Kimbanse ke na sima maison communale ya Veninga Pani awa nde masolo nde akobongisa tshombo ezwami awa tomonaka mingi kuna bamindele bakosala ngo bisika ezwami bango na mikili ya poto bazali bekolia bembongo ebele me bandeko bazali eza mosala makasi bali kosala yango tokoswana bino tokotambola bino bandeko Montréal toza kotambola bandeko balandi ya biso po dika télévision toza kolakisa bino be wenze bomoni wenze ya ba telefone wenze ba telefone o etali tozali kotambola na bino kotalisa bino ndenge eleki ndenge tozali kokende biso na bino na ya biso po dika télévision tozala a tomoni ndeko ali penza kobongisa pe telefone Montréal ndenge tozali kopusana ndeko a omoni azali kokanga awa ndeko za kokanga ba vis ya telefone ndenge bomoni eyali penza kokangama ndenge ezali wana Montréal koko pusana kozwa ndeko awa ndeko ndenge azali wana kokanga bomoni ndenge aza kosala mosala telefone ezalaka penza mwa bankoko so penza ebele awa bomoni bandeko bokolanda awa bandeko bali kobongisa lokole ya mondele asali be lokole eza penza bakoko se belé awa ndenge ezali ba réalité ya ka penza belé awa komona display za kosala mate micro eza bena problème mais bango bali kobongisa mais chef Nza Manzamba za kotuna be mayele oyo bazwi yango be wapi kuna na mukili ya banoko na poto kuno be lolenge nini awa tozali boye mbote ndeko mbote papa wana oza kobongisa bini nazo cha display ochango bendengeni meka komeka ko yebisa bandeko balandi ya podcast balanda ba client yaki display pasuka keza ya obeba donc to changer mususu ya sika quoi faut to longola keza mo musala makasi bosiko ezali marque ni display wana eza A13 ya Samsung meka no collecta be A13 wana bandeko bamona oya obeba yango obeba yango oya sika asika to sombi oya sika to che donc wana ozio bongisi yango po chango pele kimala siko to chakol po esila mekano ko chakol bandeko balanda bano balandi ya podcast television bomoni ndeko azali ko bongisa telefone o penza ezali na mwa kokoso client ye ndenge bazali ko tia call ndenge makam ndenge ezali ko lekande za ko tambola balobiete congolais ali penza mayele mingi congolais ali penza na mayele bakoko wete batika za ko débrouiller mais bomoni ete mboka o ngai chef Nza Manzamba na ko tuna boy mboka ezanga be tatana mama ou bien le lenge boni ndenge mosala ndenge za ko selema tokota mwana bino bozali ko tambola penza oh call a display to kanga to cha po ikanga display okay yango fo cha Allo bandi na go cha display donc wana ndeko azali kotia display call na display poneta kanga telefone ezala be malamu mingi wana bomoni te client telemi client za kozela client ndenge azabe kotala telefone mo yalo kozwa pe mwa client telemi azali kotala telefone ndenge bali kobongisela telefone ekoyaki ekoyaki esalaki nini donc jusqu'à ngomo ekanga bongo epela lisute siko basengo bongo be combien bon na bongisi yango vraiment la moins cher c'est 35 000 francs 35 000 francs en dollars ezabe combien en dollars à peu près 15 dollars wana yo mo bazosala longo zozonga be normal osepela osepela bandeko balandi ya biso podcast ezo bomoni ndeko yo wana aza kotia call na display wana bino mo bozomona ete mayele ndenge eza kobima ndenge pe azali kokangango ndenge azali kokotisa telefone pe epela wana eside epeli déjà sali kitoko ameki déjà kitoko d'accord siko okolobani na bandeko bakolanda biso mosalo kuna pe ndenge oyokaka kuna na poto eza be mbongo ebele donc na Kenya na Congo donc eza na mbongo mukie donc eza mbongo mukie musala makasi vraiment makasi na métier to ekola donc so to na mayele to salaka na chombo donc eza vraiment musala makasi mais mbongo mukie
vraiment mosala makasi. D'accord. Merci beaucoup bandeko balandi ya biso podcast télévision wana ete toza na bino tozali penza kotambola bomoni ete wenze ndenge ezali wana toza kokende bomoni ete wenze lolenge ndenge ezali toza vraiment kotambola na kati ya biso podcast télévision oyo ezali be wenze ya ngapani wana ete ndenge bozali komona awa vraiment eza wenze ya bachombo wenze ete ya batelefone lolenge ete ndenge baza kobongisa telefone ape namoni papa pe kuna pe batelefone ebele wana bomoni papa batelefone ebele bandeko balandi ya biso podcast télévision na mwa mbabola moke ya makala ezali wana aza penza kosala mosala ya batelefone bon toyebi te aneni ni ye pe banda na wenzo oyo ndenge akutana ndenge tokosola na papa wana bokoyeba ndenge mosala ndenge ezali kokende ndenge eza kosalema bomoni tozali bandeko balandi ya podcast télévision bomoni toza na batelefone awa ndenge bali kobongisa ya batouche batelefone penza oyo pena ndenge ezali ndenge esengeli bomoni ete mosala eza kosalema wana pe mbabola moke ezali wana po ete kosala soki boye courant soki eza te bazali kosala penza mosala ndenge esengeli na kati na biso podcast télévision papa nde client mutuna mukolo mesa oyo yo ne mokolo mesa oui mais quand papa kotalisa biso yo po bongisa ba telefone nga pe na bongisa ba telefone ngai nde musala ngai liboso ba telefone ezalaki te nazalaki kosala nde ba montre lero wana oyebi ke telefone mobutu aboyaki makama telefone bon lero wana biso na ba montre tozopesa ba publicité tira ba RTNC bazobelela biso soko ligi montre ke na inga sana suka epa papa nise lelo ti ba telefone yeko bima nde tokoti siko na monde ba telefone musala ba montre oyo na bandaki yango depuis 1972 ti lelo nazokoba na bano tangu biso to bandaki na venoyo ata mutu moko azalaki te kaka biso nde tozalaki na ngapano na papa Blaise biso mibale après batu nyonso bakomoya bakomokuta biso ti na bimaki pe président ya veni oyo to banda kosala ba association moko boye ti à partir pe na déplacer ki mwa muke association wana pe ekufi yango tozokoba kaka na misala oyo siko papa wenzangu banda be aneni ni wenza ba chombo oyo wenzo ba bongisa be ba telefone ya ngomba Kinshasa na Kingasa na maison communale e banda be aneni misala ba telefone oyo e bandaki na 1987 wana ba telefone ekomi ko bima moke pe misala wana bana ebele bakomoya bakomo bima awa ti bayebani ti lelo tozokoba ndenge bandeko bakolanda biso ba client pe bazala pe mwa mutu pasi nde ba client nde mutu pasi mususu akoya atikeli eloko akena ye ona keko zwa mbongo na zoya omona lemsu 2 mois akoya boye pe obosani ye ekomi neti mwa batirema natikaki telefone te nazoyeba yo te ba explication ti oyo comprendre ale na lero wana pe bosololi apesi mbongo pe osali musala azui akei. Merci tata bandeko balandi ya biso podcast bakolanda ko osala mwa démonstration mo te ko bongisa mwa telefone awa o iza mwa pani okoye ko bongisa mo ko simba pona bandeko pe bandima pona musala bo ali ko sala ya li penza kitoko mingi bozwi mayele yango wapi oko osala mwa démonstration bon sikoyo neti oyo ye nango ezo sala te mais na bundani nango yango esali banda atikaki depuis tongo na keko zwa mbongo ti siko azoya te mais nazaka kozela ekaka izaki na problème nango ezalaki display ezalaki kobeba pe ezopela te bon pile pe ezalaki te bon topelisi yango totiele pe pile banda kendaki azoya te nga kombo na nga papa Nise papa Nise. Okay. Merci beaucoup bandeko balandi ya biso podcast télévision AP Mesa tata aliko simba penza téléphone azali ko bongisa wana bomoni bandeko balandi ya podcast télévision toza penza ko taisa bino bandeko pe bazaka mwa libanda mingi batina be ba téléphone mususu ko mona display za na problème téléphone mususu en prête za na problème téléphone mususu ko mona pile ezalité batindra ngo pe utaka pe libanda batonde ba bongisa be ba téléphone nde bango yo mona ba bongisi ezongi penza na marché lolenge ndenge za kotambola na kati na biso podcast télévision bomoni te tata yeyo abongisi téléphone ndenge atie azomekango emeka koleka ndenge ezokende ndenge nini ezali ndenge ezokende toza na bino na kati ya biso podcast télévision tozo découvrir na bino wenze ya ba téléphone ya bisika ba bongisa téléphone tata mwali loboko koloba mbote papa bon awa tozali na wenze tobongisaka ba téléphone
ka nyonso marque nyonso ya telefone problème nyonso ya telefone soki oye nango tokobungisa lokola ndeko aza mwana classe azokende classe aye telefone connecteur esala te eyepela te yango natie connecteur na omekile esala à part ça vraiment merci vraiment donc omeki yango to eleki bien nyonso yango pepele nyonso elika bien. Merci beaucoup. Merci bandeko balandi ya biso podcast télévision. Tozo continuer toujours kotambola be na wenze ya ba téléphone wenze te oyo ete baza ko bongisa penza ba téléphone ndenge senge ndenge zali toko so la penza na batata ba oyo ete bazali ko bongisa bomoni ete message zali ya wenze oyo etu bali ko bongisa penza ba téléphone ndenge zali ndenge sengeli na kati ya biso podcast télévision bomoni ba téléphone ndenge zali wa ndenge zali ndenge za ko yenga wana batata bali penza ko bongisa bali ko sala mosala na bomoni ba ko sala mosala téléphone oyo baza ko bongisa ba display ba prêt pour nete nyoso tout etamola malamu na kati ya mosala bomoni ete bazali penza ko lesa bana bazali penza ko tambisa nyoso tout ezala penza malamu mingi yango ete ndenge toza penza ko tambola na kati ya wenze wana bomoni ete lokole ndenge ete ndenge betamaki ndenge kei ndenge ete elakisami ndenge ete batata ndenge ete bazali ko sala penza mosala na bango ndenge senge ndenge ezokende bomoni pe mesa mosusu ndenge ezali mesa oyo bomoni mesa ya ba telefone ndenge ezali bandeko bali penza wa kozongisa telefone kitoko bali penza kozongisa telefone malamu mingi ezala telefone eza penza ba problème ndenge nini bango bazali wana tout justement bazali kosala penza mosala ponete ba telefone etamola malamu ba telefone ebonga ndenge ezali wana na kati ya biso podcast télévision bomoni te bandeko toza penza wa na kati ya wenze ya ba telefone lanisamete wana te ndenge te tozali penza kotambola kokende kuna ezali penza malamu mingi ndenge tozali kolakisa bino ba telefone ndenge ezali kobongisama ndenge ezali na wenze ndenge tozali penza kotambola nyonso tu ezala penza malamu mingi wana bomoni te tozali penza na kati ya wenze ya ba telefone ndenge te bazali kobongisawa ndenge bali kosala penza mosala ndenge te bazali wana bomoni bandeko tozo continuer na bino na ba telefone ndenge ezali ndenge eza kotambola ndenge toza kokota awa toza penza ko découvrir penza makambo ebele oyo etali chombo ndenge baza kobongisa mbote présent. Oui, bonjour mbote. Awa tomoni to penza to awa penza na wenze. Oui, eza wenze ya munene alors donc eza wenzo bato ebele bayebi yango tosala misala technique tout ça. Siko chef yo zali kombo benani bako benga pona tomoni oza moko baponi bena kati ya wenzo. Oui, kombo rangai ezali Mesa Abidjan nde naza président ba technicien ya couloir ngapani. Nde yango tozo biso misala oyo tosala yango bandakala ya. Mais quand on kolba moi makati président. Il y a longtemps to sali yango moi temps ebele. Donc même bana bazobo kwa mawa ba famille ko futela banda awa na misala oyo. Donc nde yango moni tozo kuba nango kaka ko ba jeune to lingate ba jeune ko kendo kotambola par-ci par-là donc faut baye ba misala na maboko ndenge zaki. Merci président bando ba kolanda biso wapi ndako oyo bisiko zo bongisa ba téléphone bando balanda ba mona to ko kota pe ko visiter pe o etali ba display bozwango wapi ba print bozwango wapi bande ko balanda pona mayele wana ndenge bozozo ba koko tozana domaine ebele domaine nyoso to tozana ngwa tozana ba technicien oyo ba etali o radio na yo ezui problème oye o télévision na yo batamboli nango et j'ai problème etamboli par-ci par-là et simbite yaka ba osela yo donc ba domaine nyoso to ezali o peinture tout ça bata couleur nyoso awa na couloir ngapani ezali. Merci beaucoup président toko tameka la biso ba oyo ndenge ezali o etali ba prêtre ba display bande ko balandi ya biso podcast télévision awa ndenge tozali ko kende ndenge boza komona tozo côté oyo ezali ba display nini tokomona wa ndenge ba ko bongisa pona mwa mulili ko bongisa pe bande ko bamona. Oui, ba display ezali ba display nyoso e witaka Dubaï ba Chine tout ça donc misala nyoso to esala maka o etali monde cellulaire nyoso ezali dans toutes sortes de display ezali pas nyoso tout osala ka yango. Donc c'est bino bo voyage bo kena Dubaï bo sombi biloko bo bozongi. Oui, biso awa nyoso e witaka Dubaï donc e witaka Dubaï nyoso tout e witaka Dubaï. Siko bandeko bakwanda biso na gambela na awa nini penza za malamu mingi. Bon,
ezodépendre na qualité ya misala oyo tozosala na misala oyo ezosalama na gambela nyonso toza na domaine moko ya koloba te ke no gambela basalaka malamu to koto basalaka malamu te. Donc nyonso ezali monde technique, c'est-à-dire eza monde moko eza vaste, eza na moto oyo kokutana na ye neti biso boye oye kozwa résultat ya malamu. Donc technique ezali vaste, ezali te ke kuna eza boye kuna basala misala boye te. Donc nyonso ezali technique, mais qualité ya musala nde keseni na sérieux ya makambo nyonso tu. Donc eza bongo. Merci bandeko balandi ya biso podcast télévision ndenge tozali wana tozana bino bozomona te ndenge te bali penza ko bongisa ba téléphone ndenge ezali ndenge toza otambola ndenge senge tokoma kuna bandeko ne bomona ndenge terrain ndenge ezali ndenge penza makambo ndenge ezali ndenge bali ko bongisa ba téléphone makambo ezo otambola ezali penza malamu mi kosola na bato eza penza motu ya mingi ndenge tozali wana ndenge toza otambola mbote hapana ngai toye awa lolenge te ndenge bali ko bongisa ba téléphone ndenge bandeko bali kolanda biso aba moni bandeko balandi ya biso po ka télévision tozali awa na mesa ba téléphone yepe moto pe asimbi ko bongisa ba téléphone bali ko sala penza mosala kitoko awa mbote tata na mbote papa to moni ozo bongisa téléphone oza vraiment patron prêtre monene ta bongisa ba chomba na dépassé nga bongisa te mais quand ko bisa biso po banana wenzanga panibe kalawa pona bongisa be ba téléphone bon nga chombo te nga choma bongisa te yo no bongisa chombo te yo ndo za client oyende kozwa be téléphone na bongisa TV. TV. Merci bandeko wana bomoni tata vandi tozawa na bamesa toza penza na kati ya wenze ya telefone ndenge te tozokende ndenge te tozoswana bino eza penza makambo ebele awa nde basimi be ba telefone awa nde basimi penza makambo pone te telefone esala malamu nde sika bomoni awa toza penza na mesa bisika ndenge ni bakobongisa ba telefone bisika ndenge bakosala mbote tata pe boza kobongisa be ba telefone kaka boza awa vraiment na wenze kitoko Merci, tu as vu ce Kimia. Tu as bon ça va téléphone, va radio, tout ça. Mais quand on côté c'est ça tata ba réalité ni bozo mona na o etali téléphone ko bongisa. Téléphone peut se peut utili banda boko zo pe bo bimisa ngo pe bo sala ngo pe zongi normal. Libanda logola libanda ya mboka. Oui. Bon, ba téléphone uta libanda mboka mais ça ba téléphone mususu ya ka pe ba pièce nango ezate. OK. Wana so pièce ezate Evanda soke baby evandi na ndako mais to bongisa téléphone eko panzana eye to zongi sango fome zongi mobimba lokwa ya sika donc makambo to eza belengi mingi pe kitoko donc makambo nyonso eza très bien okolobani na bandeko bakwanda biso ba oyo bazana ba téléphone na bango pe yali kosala te oyo tu bakoluka te téléphone ebonga sikoyo bino mpe botangela mwa mosala ngo bon totangela ngo te za ba mayele tobotami nango male mbo bandi kaka osimbi boye ti mayele ezokola bon na technologie pe na tokoloba mindele pe bakisa biso esu mayele po bakomi kobimisela biso pe babiloko oyo ezopermettre yo oyeba nini ezotungisa na telefone nini ezosala boyeboye baoyo nyonso bazwi basundoli batelefone baya nango eza nango bambongo ebele te abanga te bakima mbula na mpepe te baya trouver la réalité que notre téléphone est zongué très bien par Saleli. Merci beaucoup. Toza na bino bandeko toza na wenze ya téléphone bomone tendenge baliko bongisa téléphone ne batata baliko débrouiller baliko zongisa téléphone ezonga normal te funza manzama na tesa ki bino na bino te tokoya biawa na wenze ko telsa bino te ba téléphone mo sande ne zo salema mbote tata na ngai mbote ba bien te ba téléphone ande ba simide ko bongisa be ba téléphone na téléphone zo zonga sike zo zonga ben normal. bato ebele bazwa na batelefone ezozonga kitoko baosepela makasi mais ko papa na ngai kolandisa mete bandeko ebele bakolanda biso bali kokamwa mosala oyo botangeli yango ubie kaka euti boye bozwi telefone bopanzi bobongisi obia ndenge bon mingi eza totangelaka misusu mpe eza kaka toaprendre bango bazosala ndenge biso tosala na moi bino bobendanaka makasi na baclient te baclient nde moko bazana moins compréhension mais tozala na bango bien mais ko lelo so téléphone euti libanda zangi display ou bien empreinte ezosala te ou bien yango ke ezosianga kuna fo babongisa yango bino boza capable mpe kozongisa yango oui nyonso eza facile parce que
chinois asali biso biloko nyonso esengeli tochange mpona telefone. Awa obongisi telefone noto obongisa Spark 3 ya papa noto otiele babouton yango wana. Babouton moka zono Spark 3 Spark 3 tozali awa na telefone pardon papa tokosimba Spark 3 bomoni ete yango oyo tata bongisi Tekino babongisi tata ezali mpe na problème ezalaka na problème ya babouton wana bimaki ya volume na power. Zongi kitoko zongi normal. Bazongisi bien. Mais quand on finit notre total sur zongi, bande balandi ya biso podcast télévision bomoni ete awa ezali direction moko ezakaka esika moko nde babongisaka be ba téléphone iko zongi. Yango oyo liboso ezalaki kosala te sikoyo ezofungwama okangi mpe ekangi. Donc wana zongi sans problème lokwa ndenge osomba be asi. Ezongeli. C'est une difficulté. Merci beaucoup. Merci à biso Polika Télévision tozali ka ko continuer ko tambola na wenze ya ba téléphone ndenge te bali ko bongisa ndenge te bali ko sala mosala et ali penza malamu mingi ndenge te bande ko bali ko kene ndenge te bali ko débrouiller eza kitoko mingi bomone te bande ko awa ezali direction moko awa bata ko bongisa ba téléphone eza na problème ndenge ni soko ye awa et poser solution téléphone ko bonga wana te na banzi bande ko bokolanda biso partout bisike kwa mibino ndenge te batata bali ko bongisa mbote tata mbote ya biso podcast télévision tozali awa ndenge bwali ko bongisa ba telefone bota ko simba pardon tata moi tokoye koleka yo tata komona komona nga Ramazani yo za réparateur makasia oui naza réparateur ya téléphone mais quand on koyebisa biso banda mosala ngo ya ko réparer ba téléphone o banda ngo wane nini ti tokoma bon na banda mo kala parce que mosala vraiment wanga na sala nde yango ko ba téléphone ndenge eza koya boye eyaka be na ba problème nini oyo ezotungisa penza ba client na bino oui eyaka na bapane ebele baconnecteur baproblème ya alimentation baproblème ya badisplay babatterie c'est ça donc bino bapièce wana bozwa yango bosomba yango be wapi oui tosomba yango wapi bo bon twana ba maison eteka yango soki wana maison ya GK ezali grâce ya bonheur ezali Blaise pe ezali mais est-ce que tango siko bobongisaka wana te boali kobongisa telefone bakilian mpe bayaka badeklaraka te telefone ebongi ezongi ndenge ezalaki oui bon eza na mosusu okoki obongisa boye obongisaki pane mosusu eke kuna etombeli si na pane mosusu mais eza na mosusu kena obongisi yango mpe ake mpe pour de bon remercier yo c'est ça okoloba nini na bandeko bakolanda biso baoyo bayebaki wenze ya ngapanite ya bacombo ya batelefone baoyo bayebaki te okoloba nini mpo na bango na oyo etali makambo ya kobongisa be batelefone bon moi message moke na kopesa kaka bandeko mosusu oyo bayebaki kaka keno telefone eza kaka keno korépare fo kende gambela fo kende bon tour non donc awa eza wenze mo moke mais batechnicien moko baza spécialisé bazali awa ouais donc kobongisa telefone eza te kaka keno okende bon tour okende gambela victoire okende bakomi na likolo mais biso ape na ntango réparation vraiment fanda makasi ba spécialiste pe bazali c'est ça merci bandeko balandi ya biso podcast télévision toza na bino be ko continuer na wenze ya ba téléphone wenze oyo ete bazali kobongisa ba téléphone malgré tata paye pe musimi munene ba téléphone asimbaka ba téléphone kitoko aza kobongisa wa tata na ngai o bongisi da combien de téléphone c'est combien de téléphone na journée malgré tout conjoncture ya pasi ya musala eke malamu na journée na bongisi au moins 10 téléphones à bato mais bambongo moko mystique musala vraiment osala makitoko mais conjoncture vraiment za bien te mais ce que tata na mekano koyebisa biso bandeko bakolanda ba comprendre te est-ce que eza na école oyo batangisaka mpenza uniquement mpona kobongisa batelefone na engomba ya Kinshasa non ezalaka te vraiment ezalaka te une fois nakendaka na INPP concernant makambo ya telefone tomekaka kokota liste moko kuna mpona concernant ya bato oyo mema baprendre koyeba kobongisa batelefone mais esimbaka te oyo ezalaka mayele kaka mayele mais eza base électronique mobimba yango oyo électronique vraiment eza na bapartie ebele tokoloba bref na telefone mpe na kati na base électronique
eza musala ka mayele so mipese koyeba na yo c'est fini. Mais yo tangela ngote. Ngana tanga, je suis ingénieur à Ista ya Mouchetou. Naza vraiment ingénieur confirmé na tanga na Ista na 2014. Na système électronique. Marito ko ezali de métier et côté na mutu. Ndo mwenzambe azo conduire biso kaka ndenge zo senga to kena. D'accord. Est-ce que peut comme l'opé moi ba tamoko boye client yé bon c'est le téléphone et simbité. O luki luki simbité. Ezala nango e arrivera au sel pe musala simbité. Na place bobe bana cliente so apesa ki mbongo na yo. Zo sele mbongo na kimia. Eloko epesa biso passe na ingénieur ya lelo. Passe zanini. Client ko ya apesa mbongo na ye. Salele musala. Technicien ko ampia ke za Kishasa na eloko na mbongo emonante côté ke yebante yango mona ka mingi batira imawana za kana bato entre client na technicien sa musala nde pesa ka mpe moi passe wana mbe musala so tianga na ordre na logique musala ya ko marché na kitoko so to tira le costo liboso yango moni musala toujours o ba technicien besko ba venturier concernant mbongo motolier na eloko motolier. Et là, c'est-à-dire que le téléphone a monté, il bouffé à Goliath. Et on moni l'histoire est comme un technicien va m'y avancer, va bloquer on est bon. Et comme le peut battre moko, moto na problème téléphone, o eza ya display. Mais au bongiso panzi yango, au bébé si moi eloko mona kati kuna, o lobité. Non non, côté wana. Mutako kazala te à mettre, mutako kazala te. Donc musala nyonso e arrivaka. Soko sali pe musala mutayeli eloko boye. Et qui dans état normal les autres fonctionner. Au fond le peut bébé. Et comme simba binomi balena technique na client wana. Mais so simbité bongo boko yo kana ni yablete, o simbité na luka plaqué tu bébé wana na remplacer. To salika ko la yo bakisi mo mbongo ngape na bakisi to sombelo ko to remplacer seli to kangelo to zomsi. Mais au arrivé te kia client ele loko ezopela et kufile maboko na place wande bobe bana client boyo kana. Boyo kanate place wana yango biso normalement so eloko yé premier avantage na biso vraiment musala ils allons m'aider frère nga fona zanano anto droit à vérification pour eloko ata robeba maboko na yeba keloko ebe na maboko nanga naza 1000 droits ya koyeba nini na résoudre cas pour sila mais so na droit de vérification na so na problème souté on eza keloko nanga na ofungola na kimia na landeli et puis si to solo na côté ya mbongo to sila na kimia côté wana ezaka façon wana wana pe bando bakolanda biso na Europe bisike zongi bango so pe téléphone na ye eza mabe akoki koya pe na kini ayo bongisele pe zongi normal awa vraiment ebele kutu bazowuta baeurope bazoya Kinshasa nakopesa exemple kwa na Gambela kaka moko ya Victoire eza na mundele moko boye alongwa na telefone na Schengen kuna aya naona Kinshasa awa ava koya na ngwa il y a vraiment téléphone et ça la mundele wa kama lobi mais comment si téléphone elongwe na Europe kuna et na Kenya na Victoire babongisa ngezongi amemaka sango kuna ya ona lobi ke soki téléphone ate uti kuna yawa et ozonga vraiment OK ils ont bien OK. Merci beaucoup. OK, merci. Merci bandeko masolo ba chombo eza ko continuer kaka na chef Nzamba Nzamba toza ko tambola toza ko tel sabino toza penza na wenze ya ba chombo na wenza ba téléphone ndenge sengeli mbote tata réparateur ba client bazate ba to vani doze la rare to maîtriser la selon moi une température donc c'est le lo bongisité ba te musele zoara na moko moko to sala na biso bato ebele batalo babi oyo bazomonana soki moto apesi telefone akonguluma akodenda bon bato ebele baotala oyo balobaka te so moto apesi telefone akonguluma soki aye na mosala basaleli ebongi akende asepela soki ebongi te akotya makelele donc vie eza bongo donc ya motu ya nde toyaka mpona kobongisa eloko ya motu ebonga motu akende eza satisfait donc eza bongo seke soki ebongi te remettre eloko na yo okei eza bongo mosala tosala yango wana mais mpe ekomeli mpe boye moto ye mpe na eloko mpe donc ebongi te ozongiseli ye mpe na calme nyonso oui arrive na biso chaque fois soki eloko ya moto ebongi te mpona kobloke yango mpona nini nayi kobloke yango wana tika nango te tika landela ebungi nga nde nakolata be to na kofuta nga soki eloko ya motu nasali eke namoni esimbi te kaka nde baminganga basala ya transfert te namoni ke te abisanga nasukeli yango oyo nazwi kende pa moto eteli ye asala nini akontinue mosala na remettre eloko na yo
donc eza bongo ko tata na ngai mekano okosima no telefone yango oyo ozo kobongisa oyo awa bandeko bamona ata telefone moko bandeko bamona oyo nde yo obongisi oyo nauti kosala yango kosala ezalaki na problème nini ezalaki na problème azopela te ekata eka bongo ezopela te vi na concentré na landele na baappareil de mesure papa na trouvé panne nasali apeli yango na miso azosala azongi na bon fonctionnement parce que avantage nini oyo ozwa awa na wenze ya ngapani ya bachombo ndenge ozobongisa batelefone avantage nini oyo vraimen ozwa ovandeli osepe na bino te naza na souvenir moko be ya malamu bon neti par rapport à ndenge tosalaka mosala oyo boye bon vi na koloba le rôle na osala mosala na propre effort na nga moko c'est que nakolobaka avantage ya makasi pene ezala te parce que mosala po ekende liboso esenga to mosusu soutien moko boye mais lokola nasalaka dana propre effort na nga moko bamateriel eno eza nano ecomplet babilo mosusu po technique mpo osala yango bien il faut bamateriel ezala mpena complet mais par rapport nde tosalaka oma ata mosusu ozomanke eloko moko boye tozoforce kaka mpo eloko ya motu ebonga c'est que na vie tokopotana wana mwa moke kaka bana balie opotani mpe mwa moke wana do avantage pene ya makasi eza te avantage pene yo vraimen otika na souvenir te depo bando obongisa batelefone eza ebele papa yanga baavantage oyo ozobela baavantage eti ya nini baavantage oyo ozolobela eza neti ya nini ndenge oyo oza kobongisa telefone boye mpe ekutani mpe na avantage moko mpe moto mpe aye osali ye mosala mpenza mwa kitoko azwi mwa eloko apesi yo mpe otikani nango mpe mwa avantage wana eza mambo mosala wana eza mambo mosala nayaka chaque jour naosalaka moto eloko na ebongi apesaka mbongo na nga bana babiki ndako ozofuta madao mamutu normal wana baavantage par rapport ya oyo tuni yango wana nayaka na travaille mpe na boulot na nga pepele nazwi mpe mbongo eke mpe bana babiki ndako mpe futani makisali esonga mpe na mambo ebele par rapport a nde nasela mosala merci bandeko toza be na wenze ya chombo wenze ya batelefone mosala eza kosalema twali mpenza kaka be na wenze moko oyo bali kobongisa batelefone mosala mpe ya kitoko mpe ya malamu eza kosalema awa na wenze ya ngapani balobi ete wenze moko ya kitoko ezali awa batelefone eza kozonga kitoko batelefone eza kozonga malamu mingi balobi awa soki oye na telefone na yo réussite ezali makambo mpe ya malamu ezali awa bomoni tata aza kobongisa mbote tata na ngai mbote tata ya biso polika television tokiteli bino lelo na wenze ya bachombo ya kobongisa batelefone yo mpe oza moko na kati ya wenze réparateur j'espère que omona mosala esalema awa okotina wenza batelefone awa toyo kokanga yo ozobongisa nini awa display ya print ou bien nini eya na otya display ya batushe oyo bobengaka double sim yango na otya display merci bandeko tokuta mpe na mwa chance display batushe totala nde tata nde azotya display se tokoki kotala bandeko mpe bamona ndenge ozotya display batushe wana bomoni tata azotya display na ye bomoni azwi akotisi kuna mwa eloko ndenge asali ndenge azokanga bomoni ndenge azotya display wana mpe ekopela mpe malamu mingi ekopela nga na ozelaka asisa telefone mpe eyaka kaka teke mobimba telefone eyaka mpe lokwa moto eyaka ndambu bakangi balambi batieli bino na carton ekoti na bamaison na bino wana ntango oyeba pesi bayebisi yo $100 obimisi mbongo opesi me telefone eyaka kaka boye ndambu kaka boye apres bosangisi bolambi etelemi komi telefone namoni congolais aza mpenza moyibi akoyiba mondele ye asali telefone te me ye mo aza kolandela lokola be mondele miyibi bayiba baproduit na biso aboni bakosala bacoltan bakosala yango batelefone bango nde bamiyibi ya liboso te wana bomoni tata azali kokangisa display na ye aza kotia biso na bino bandeko ya polika television tozozwa mpenza tan totala soki ekopela ou bien ekopela te toza na bino bandeko wana bokolanda biso partout monde entier bisika ezwami bino toza na bino awa na wenze ya bachombo ezwami na maison communale ya Kimbanseke na nsima maison communale ya Kimbanseke otuni avenue Ngapani oyo mpenza bisika nini baza kobongisa bachombo bisika nini baza kobongisa batelefone bino mo boza komona telefone ezalaka mpenza na basinga mpe namoni yango mpe lelo mbali liboso namona ndenge bali kosala boye ezala na basinga ezalaka so moni singa batie na telefone ntango mosusu eza na problème ya lumière to eza na problème ya son to eza na problème ya signal batiaka ezalaka tant que ochange badisplay bamaladi mpe ya rebele wana mpenza tozozwa mpenza temps ya kotalisa vraiment tata meka kotala mpe kolandela ndenge nini
mosala eza kosalema wa biso na bino bandeko balandi ya podcast télévision tozotala telefone eza kopela ou bien eza kopela te ndenge atie display ndenge atie wana azofine mwa liloba totala biso na bino ndenge telefone yomoni awa epeli mais ko aponi bande abalusi makomi apesi pembe yomoni c'est-à-dire nde esali efo na changer sur display mosusu c'est-à-dire display oyo eza ya bandi na ye te bomondi aponi akaboli bande c'est un peu ça non fait que display oyo eza ya telefone oyo te eza yango mais aponi bande ça veut dire na badisplay par exemple toza na A58 A56 A16 c'est-à-dire oyi kotia display A58 mais aboyi kosala to mosu aponi bande alingi bande vert to rouge ndenge ezala rara parceque na bande oyo ndenge aboyi c'est-à-dire mpona change su bandi mosusu ti ya kozwa telefone esali nakangeli bakolo telefone bakie na bango seka bakolo telefone bango wana tokosona bakolo telefone mpe mwa ndambo kopartage na bango mbote mbote papa okomia depuis kala kobongisa telefone te kala mingi te donc so telefone ezwaki problème nini problème à display so display nde ezali na problème problème à display yango oyo azochange ekomi mpe na suka po akangi apesa biso kangi oyo bakope ekomi nango mpe na suka merci beaucoup merci bandeko na ya biso podcast télévision wenza ba telefone ndenge toza na bino kocontinue kotalisa bino te lolenge nini bali kobongisa ba telefone lolenge nini mosala ya bachombo ndenge eza kosalema ya mbote ata toya awa na bino awa tomoi telefone ekomi so ya baminda opelisi moto kuna te naza justement naolongola connecteur mpona tia mosusu lakisana kolongola connecteur montréal bandeko batala mpe ya ndenge bakolongola donc se telefone ezala problème ya connecteur eyematisa charge te donc aka nde ezosenga il faut pelisaka almete nde moto wana nde mpona connecteur evanda mpona longola yango na remplace mosusu esenga fo bana sa bongo mayele oyo botangela yango bien kaka balakisa oboye bon eza oyo tokenda otanga wana justement oyo tokenda otanga wana ezala tokenda oprendre pratique nde ezala ifo moto alakisa ndenge omona mosala esama nde ozomona bamindele baolakisa biso bamambo ebeyebeye me baolakisa biso yango te nde yango omoni na mayele ya biso mo congolais tosala yango na bandeko bomoni mondele akolakisa makambo ebele ndenge ndeko alobi eloko mo très important na kati tozali kotanga okomona mathématique eyeli yo okomona histoire science mpe eyeli yo kuna nyonso to wana eza vraiment ya mutu il faut prendre leçon oyo ezaka aolatela yango ti jusqu'à la fin nde esalisi mosala baoyo eza bamisala moko kaka bakite etina biso mo nde moto esali biso toyeba donc yo mpe na mathématique oyo bande ozwa 0 mathématique nanda ozwa na ngai mais ezalaki nango bien ezalaki na bahumanité mais erekomela baniveau mo bevana bayaki yango na babeyepela ebelebele boye ezombrenga moral na biro na bandoka esa mbongo na bando calcula yango te a moins z omoteka wana nyonso to eza mbrema il faut lakisa ngai eloko oyo ezake na oprendre yango jusqu'à la fin ke na osala mosala nango mpe na se retrouve iko wana ozotya connecteur mekana kopesa explication ya connecteur bon nde nalongoli ye boye naosomba esika nde yango nde sikoyo na koremplace na kati natya yango nde moto mpe kopesa mbala moko ezala nasomba donc tokota no kote ozosomba connecteur bon tokende kote ndeko azosomba connecteur ndenge azokende bandeko balandi ya biso podcast télévision biso na bino tozali awa masolo ya bachombo ya kobongisa bomoni ete mayele oyo bankoko bapesi bajeune mayele oyo te bajeune bazwi ya bango moko kaka teti na bango nde esali bango mpona ete babima mpona ete bakende teti na bango esali ete bango bakota mpona babima bakende biso na bino tozokota awa ndeko aza kosomba connecteur ndenge ndeko azali awa aza kosomba connecteur babi awa nini bazopesa connecteur asika nde nazwa mbote tata ok wana bomoni ndeko aza kozwa connecteur ya sika mpona ete akende kobongisa wana bomoni ete bandeko biso bajeune bali mpenza kobunda na teti na bango na moto na bango kaka makasi mpona ete bayeba mwa métier bayeba mwa mosala eza mpenza makasi mingi eza mpe kitoko mingi bomoni ete bandeko bokolanda biso partout bisika ezwami bino partout monde entier bajeune bali mpenza kobunda soutien ezali te moto mpe ya malamu mpe kosunga mpenza azali te wana asombi connecteur na ye tozokende totala ndenge nini azali mpenza kotia connecteur ndenge nini azali kokanga connecteur mpona ezala malamu wana ozotia yango awa
nazochango justement awa oyo lowa mundele te mazane mayele talongo alekisaki espace ya oyo nani aza mayele te mundele alekisi chinois alekisi espace ya oyo ezosenga ifo nalongola yango en place ifo nalongola oyo po ete avanda mpena très à l'aise donc chinois alekisi mayele alekisaki mayele ndenge akataka yango na machine mpo moni nde na tie boye avandi normal moni so natikaki ba espace wana alingaka te emisa bapie oyo elinga ezala likolo wana ndeko aza kotya connecteur wana tika okosuda yango oyo naosuda yango wana bomoni ndeko aza kotya connecteur na ye ndenge oyo tobengaka yango justement pate po ende moto asalaka bamabende oyo ekanga makasi esengaka oyo sui oyo eza te moye akanga donc toala bateknike ebele oyo tosala mpoka ekanga yango donc wana ndeko aza kokanga connecteur bomoni ete bandeko ya biso mpo dika télévision ndeko aza kotia connecteur na ye akanga wana aza kokanga wana libende nini ozotia eza kozika bon oso etin ye ana aza na posa etin yaza na kofuta na toaso na bete na ba ngani eza ya kozwa charge banso amonaka bitoka badakisi wana bomoni ndeko azosala mwa mosala na ye azwi etin azwi atie wana eliami azokanga mpenza connecteur ya telefone azotia yango mpona mpenza eleka wana ekangami azoforce bapie mpo ndenge ezalaka ke ozokotya chargeur mpo abukana te ndenge toforcaka chargeur bapie oyo nde moto evandisa yango nde moto asaisira yango makasi wana soki obongisi boye moto so moto azongisa abongisi bo wana moye beba liso ezali te okende pas charge bate eza justement soki azoprotege yango neti nini eloko eboma yango na makasi premièrement ezalaka ndenge bato basi bacharger soki wana nde ekendaka kowisa yango na kati soki wana nde moto ekendaka kowisa ye na kati yango osi tosali bato baconsigne ezalaka na mpe so consigne mpo eza lokwa libende so otie na mai esani ebota barui bato bato bacharge batie bafibre aza akoti nde yango soki eboma yango avant ekufaka bafaso ebele mwa miso otya charge emata noki te okolalisa mpe telefone ya charge etondi te nde yango wana nde soki eboma yango soki nasaleli obongo na bapeso baconsigne yango malgré to ezeli oyo chinois asali yango ekufa mais mpo ezala na durée ya mwa temps molai mpena tata tomoni mpo bongisa mpe batelefone nga aza ancien technicien donc moto oyebi difficulté ya pasi ya réparation mpe nayakende 29 ans na monde ya technique bana babotami bakoli mpe bakomi na bauniversité na mosala technique bonso ba bakoko toza na badifficulté grave concernant mosala na biso ya réparation na mosala na biso toosunga bato ebele na monde ya téléphone na monde ya radio na monde ya TV tosunga vraiment bato ebele mais toza mpe na badifficulté ebele tosenga na bakonzi so bakopeya biso appui mpe lobi tosala makambo minene okamusa bato na mboka oyo mais si mpe bomona mpe na moto moko mpe aya mpe atala bino alobi no te mosala oyo bokosala kitoko tika na finance bino c'est la première fois tomona média congolais ekiti neti bino en tout cas félicitation na bino to bacoup de chapeau lokwa bokiti borendre biso visite to félicité bino makasi to tomoni eloko te bino bata liboso bata liboso à part ça tozama na badifficulté tomona mpe ata motu moko te ata honorable moko te ata député moko te même kutu gouvernement asondaka na biso te mais tozama bagénie congolais mpe bisika basala biloko tozala te tozala bamisusu batangi te to biso moko bamaître na bango tolakisi bango bakomi mpe bamaître lisusu bango mpe kobokola mpe pasi na bana kaka na mosala technique donc toza vraiment bagénie congolais to bato banéglige te avant président de la république asolola biso batechnicien tosimbaka micro avant médecin atala yo na libumu na yo biso tosimbaka bamicroscope wana biso tobongisaka
donc tu as pas négligé, tu as la première position dans Mboko. Mais tout le monde a délaissé. Et tout le monde a délaissé, tout le monde a abandonné. Donc la macamunio c'est la technique pour jouer rôle. Mais moi tout le président, technicien de bon. Et là le technicien de salle, mais je suis technicien de comment le là ba tout le monde va humilier, soutenir les policiers. Bon moi ça quand ma caisse. Moi les gars na ba pe ba sakana bino ba policier. Surtout ba policier bali ko sakana biso makasi. Moi les gars muke otu ko solo la na kilia yako bendo lokola muyibi. Do e mo sala na soni. O beso musala ngo osunga muto yo osunga. Mais ezuga moi tant. Tala mispa ba pièce oyo. Et là ya TV. Pièce oyo et là ya TV. Parce que sala on a yebité. O ko sombango o chebo esimbité. Kilo senga eloko nanga bongite mais yo somba ki pièce amondo ngo sombi mais simbité. Aboti mu comprendre. Oh sur pièce matériel ya pirate. Si il faut recourir na ba TV kufa kala. Oh mais cette pièce oh c'est comme on restait. Pour au chat TV pile. Mais tawana courant peut sur ya passe. Net le 5e jour courir ça la raté. 5e jour courir ça la raté. Campagne peut ayé banité. Donc pourquoi courir mais 5e jour. Mais qu'il y a au finga yo a comme maltraité yo a comme ça ba langage et pourtant tu as 4 universitaires. Mais qu'il est la biso et c'est ma passe. Merci papa siko lelo ya biso podcast télévision to quitter libino awa ndengo lobi mbala liboso mona presse congolaise bakitawa na kati ya wenzeo ya bachombo lokola to kitawa moko mope ba ope balanda podcast ba konzi bali kolanda ya biso podcast télévision okolo bani na ba konzi nyonso ba openza penza bali kolanda biso. Bon conseil gratuit na rapport na bango ezabo babua kana no miso na ba technicien toza vraiment plus plein na Congo mobimba. Barasabiliser les techniciens, ba vision na bango ezanini, makanisi na bango ezanini. Surtout pesi makanisi na biso, ba jouer en considération tout ça la makamane na mboko. Merci. Merci bandeko ya biso podcast ezo tozana wenze bomonete ndengete bandeko bali penza ko bongisa ba téléphone bandeko bali ko sala penza mosala makasi pe mota musala penza mutuya na oyo etali téléphone bato bazale bele baza ko bongisa na kati ya biso podcast ezo bomonete tozali na kati ya wenze oyo ya bachombo totali sibino ete lolengete bandeko ete ndenge bazali ko bongisa ba téléphone to tunani ya biso na bino na kati ya podcast bandeko batanga ou bien batanga te belé bazali ya batanga te me bali ko bongisa penza ba o etali téléphone mosala ngo to tunani biso na bino batangela ngo ou bien batangela ngo te bino momboki batanga pete me bali ko sala kana makasi na bango na mosete banko ko ndenge bapesa bango ndenge te bazo sala ponete mosala etambola penza malamu mingi toza na kati na bino ya biso podcast télévision total sibino te congolais ali motamayele congolais atonda penza bwanya congolais atonda mayele ezaka nde bakonzi na biso totia ba congolais maboko botia biso maboko loko ete bamboka musu tomonaka mikili musu tomonaka moto tatana mayele boy gouvernement ko tie maboko pona te kende liboso esalisa penza makambo ebele me biso lelo oyo bato te bali kotia biso penza maboko surtout ba jeune tokomi mingi ete bakuluna bakomi ebele kokende kosala mosala oyo penza esengi te ba jeune basala. Merci na bino na kosenga ete bopartage bokomante na kati ya biso podcast télévision ya biso podcast télévision ezali ete na TikTok nango na page Facebook ezali pe na YouTube nango beta na TikTok ya biso podcast komona tout ça ezali wana botika mano bana mamba kima bota bilonje kutembe malasima bye bye. ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mais sikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwa ya so ndima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga
ya motuya yo opesanga ofele nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni ninga koloba eza te motema eza temo emisala emonani ninga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi ninga koloba eza te ya koloba eza te ninga koloba eza te matoye yoki miso emoni ninga koloba eza te motema eza temo emisala emonani ninga koloba eza te touti mosika